Après 2 jours, 3 jours, on va fêter Noël. Hein? Malgré Noël, ils allaient la Bible, ils allaient rater. Ils avaient des imaginaires, mais quand même, il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas mais fonctionnaire va payer na noté. Peuple moko bango moko taux de chômage est élevé. Mon salaire est raté. Bato bazwa balada ka bakuluna. Pour bango misaba mbeli pa ko papa bato. Bazwa mbongo pa ko botola bato pa bakuluna. Na ba policier. Nani azana mbongo. Peuple na kati na bango ezali nini? Shadala ye. Alobi boy. Na kati ya loi électorale ezoboma mboka sikoyo. Et fait ba parti politique est belé. Asa imabete. Il faut comprendre. Ça m'a bête. Les qui est belé. n'a préféré qu'on doublement parti politique Imabe. Il faut parti politique moko. En plus ça, oyo et mon ami va valise. Basangana, basa la partie na bango moko. Et ça quoi moko ya munene et qui ne katna. Et ça m'a bête. Tous on a sur la lecture mususu pour mboka za kimia, tolemi makila, tolemi batukufa na souffrance et ça un avantage. Baba ça là et ko simba sundegini. Au moni Congo to tchena maboko na nzambe soki nzambe te rien ne doit marcher papa nazo ebisayo to tia nzambe liboso na makambo nyonso po atombola Congo soki te eza union européenne eza la CENI eza la union africaine eza la ONU eza la nini rien bakosala eloko moko te soki nzambe atie maboko te monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, site Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina, Congo Température. Bonjour très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com, un site le plus suivi de la planète avec votre humble serviteur René Abiri, l'homme à la dernière flèche de carquois de Jésus-Christ. Aujourd'hui, René Abiri reçoit pour vous le prophète John Ngefa pour en parler plus de la politique. Vous savez, le prophète, c'est un prophète de la nation. Oya lingimbo kanabiso mingi, oya tali saranabiso, ba vérité, oyo quelques-uns et autres acteurs politiques, o ba kokakolo banabiso te bosolo, ya makambo o ezali koleka na kati ya mboka nabiso. Nous voyons pas mal de gens au bazali ko souffrir, pas mal de gens au bazali ko tomber ba victime, ya ba mort, ya ba makambo o tant mususu ba yebité. Il y en a pas mal aussi de gens au bazo tomber ba victime, ya ba maladie, o ezali ko ya comme rythmique de temps à temps na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Veut dire que là je prends bien le temps de saluer tous nos frères au bazali na niveau ya Kigali, au bazali na niveau ya Kisangani, ya Mbujimai, ya Lubumbashi, ya Goma. Donc je sais que Boza vraiment est belé. Donc Boza Kolanda biso, pourquoi pas dire un très grand merci à toute la diaspora qui nous suit, en commençant par un royal Kinale le Mwasiambong belé qui vient de perdre sa grande sœur Balobi. Mes condoléances à trop. Merci à Rosette la fleur d'Hambourg, maman sociale 0044 et maman Elissa Litoulia, pourquoi pas Mami Zemanko Ina Dublin. Merci à Annie Dembo, donc pourquoi pas ya Myriam Gisèle Zinda Taya Corpulence, pourquoi pas Junior Kabananga Motema Chimen Dior Tetendai, merci. Donc vous êtes tellement ébélé, Gauthier B, les boss des boss, Paola Schengen Kilo à Londres. Aujourd'hui la René Abiri reçoit pour vous le prophète John Ngefa Beta Masolo et Angoto Panzanteka. Oui, ça a plaisir à Makasi Nabatutu. Bonjour le prophète John Ngefa. Bonjour, Jonas Abiri Nzamba Pambolayo. Vous avez mis Kolebe Tokabwanaki. Mais na mono ile lopo na mboka polinga mboka tous na solo mboka. Merci beaucoup le prophète John Ngefa Bazolanda biso partout dans le monde. Quant à la situation actuelle où Ezali Koya
bah maladie où ils allaient koyana nous pour l'instant parce que beaucoup il y a pas mal déjà tout comme la fin de l'année bah te belé na carte République démocratique du Congo malaria dose et mati ya rosaranate o maladie aux hôpital ou bazana maladie ça dit à quoi en fait Moussakoli zambo za salité maladie malaria même ngai bela malaria kingo makambo belé et puis nous restons même de kokoya na carte épidémie alors gouverner c'est prévoir ville à Kinshasa et si même na gouverner Kimbuta célébrité on il faut alongola bosoto wana mbule zo beta biloko zo pola ezo contre la bato na ndako e ko pesa malade te ndenge ni papa gouverner za ka pro gouverner gangi te ngai te mesala parce que même yo kei bato ba kwa sima bi tango to zaka na vie wana tala ninga sa ikili ya Kinshasa est souvenir yo au diriger ville à Kinshasa plus de 16 ans de pouvoir au tikeli Kinshasa ni au tikeli le côté tikeli Kinshasa le côté wapi Moussakoli pour sauter le 24 novembre quand même moi ça va ba les karana banzela ba kombola Moussa abire banganzambe Kongo ya mboka na yo pana ngai motasaka le kwa malamu na koloba parce que je suis chrétien fona banganzambe na ko kosia motolika eloko nini papa taxe yo bazwa na divinité bimisi kombe ba balabala za kombe ba marché on se compte par jour comme Kinshasa ezali province moko par azana minéralité mais azana mbongo la province moso na kata minéré mbongo na kindeke wapi lelo bika soki ka 24 oyo mais kenya liboso ya liboso hôtel de ville ezindaki modernisation yango wana révolution modernité yango wana ezindi bato bakoluka même na boato c'est tonté ville au chef de l'état azali capitale au gouverneur abi mona king te faut to banga nzambe to ba vérité moi je suis pas politicien na contre mututé mais na solo ba loko nyoso mutako sala malamu na koloba yango na komona nzambe pona banga yavo tati mboka ezo kufa capitale ezo kende babo soto partout yo yebi yango nzela na Kinshasa te nzela na Kinshasa te okoloba yango sikoni d'où vient la faute? Soit le gouvernement central a sali en côté, mais le gouvernement provincial, bah taxe sur ça, moussala n'angoni, n'a pas poche n'a bango. Non, Kinshasa est comme la capitale la plus sale du monde, c'est vrai. Maratro. Ok, merci bien Moussakoli, le prophète John Ngefa. Kota Lambo Cannabis République démocratique du Congo, le lot aux alliés le 22. Au remarqué nini depuis qu'au banda janvier, kino lelo. Bon, to banda ki na mabe, peut-être que ne soit na mabe. Na remarqué là comment ko c'est pour avantage du peuple congolais zate. Et la souffrance na souffrance ti lelo yo na moni eloko moko zate. Pour na global Congo peuple congolais ezali abandonner leur propre sort. Ezate. Na moni eloko ko c'est peuple tu le parce que les gens cité partout ka passe yango na mokili mbezate na Congo Kinshasa. Et ça me pas notre gouvernement, il faut ça la moins d'action humanitaire na population bazala na la République démocratique du Congo na été s'occuper ba ça qui a l'eau soit na pe comme lieu. Et tiens, la monde tout le monde est là comme non action humanitaire le 22. Après 2 jours, 3 jours on va fêter Noël. Malgré Noël ngo ezali ni ya Bible té, ezala raté. Ezaba date non imaginaire to bango mokolo mususu. Mais quand même n'a pas pour tout le monde n'a pas mususu mais fonctionnaire baza payer na noté peuple moko bango moko taux de chômage est élevé mon salaire za raté bato bazwa balada ka bakuluna pour bango misaba mbeli pa ko papa bato bazwa mbongo pour boto la bato pas bakuluna na ba policier nani azana mbongo exacté il faut dire la vérité le pays va mal mboka ezo kende mabe ezo kende na loko moko ya malamu te. On a suivi ça parce que nous sommes les petits peuples ne pas souffrir. Nous avons tous souffrir. Nous pas souffrir. Tokoloba pour les autres opposants mais ba bongisa. So pour ça action humanitaire oyo. Et cause de malamu mingi ba ko sunga ba to futi ba salaire tokobeta maboko. Parce que tango bino bokene lobby, imagine bino ko tikala ba na be compte ville Kikanda akendaki gouverneur na Sud Kivu. Akocha candidature kuna soit député pourquoi azalaka gouverneur atanga Mobutu kuna asala ba kivudien malamu koleka akomoka mwana mboka makile congolais où est le mal
Toi, ozali mwana kini faut zakaka ozalawa. Yo zali mo Congo, il faut que na ba Congo. Yo zali ozali molubu, il faut que na bushima ete. On est comme coterie tribal, et comme tribalisme. Et biso ba Congolais to biso ba tribalisme ete. Congolais a mobutu alinga ki yango te. Congolais il faut la papa moko, maman moko, mokonzi moko, makamoso moko, ndeto ko tonga mboko. Oye comme ngai moluba, ngai mota songolo, ngai mota parti politique bo lisange zate. E mboko ko tambola ndenge. Yango to so sibiri yango lelo. Même si le prophète John Ngefaka tout à l'heure là, il y a multiplication et création, il y a des partis politiques et belés dans la République démocratique du Congo. Tout ça, ils ont créé toujours souffrance dans la population ou bien ils ont un avantage aux partis politiques et une richesse parmi les richesses il y a bon, monsieur Abir, création de parti politique ezali richesse na bango. Ba parti politique mo ezali ya mallette. Ils ont un avantage à la population. Ezali ya mallette. Avantage pour la population ba kendo mo na zeta mo loso mo polo. Avantage à la population ba député pour voter bango. Avantage ya peuple to ya bango mo. Ba loi ba député ba pesa. Ezara pas avantage na bango ya peuple te. Peuple ne loko mo côté. Mo ta ko parti politique ne mama tata mwana obali esi na mallette ne akay kuna komisi kombo. Tango ba parti politique na bango minene zo pesa mbongo. Eza pona ye pona ko se enrichir. Mais peuple zana eloko mo na katite. Tango Shadari aye ko bimisa pona tuno mutuna wana. Azo ko bimisa nombre de partis politiques eleki ebele. Na mboka ko 750 partis politiques. C'est trop. Tous les présidents de partis politiques 750 et c'est bébélé. Il y a 750 partis politiques. Est-ce que Mboka Batam Sarangonding avantage à Mboka Zani peuple na kat na bango ezali nini Shadala ye alobi boy na kat ya loi électorale ezoboma Mboka sikoyo et fait ba parti politique ebélé asa mabete il faut battre comprendre ça mabete les qui ebélé n'a préféré qu'on doublement parti politique mabé il faut parti politique moko. En plus ça oyo et mon ami va valise basangana basala parti na bango moko ezala quoi moko ya munene et qui ne katna et ça mabete mais inconvénient zani mais na kata loi wana bato bana parti politique ya mallette bakolinga parti politique de sous-traité parce que baliaka wana bazoka bajipi wana bakanga kuna ba ministre bango babimisaka ya valise banomaka bango kuna tango balisi ko bapanza yango etika ba parti politique ya minene oya mikesangana ndesika mama likambo ezali ya mibale loi wana oyo Shadari ya bimisi eza siko na Sénat so Sénat c'est que comprendre chef de l'État ya mibale doublement ba parti politique il faut balongola moko tokei MLC za mibale MLC na mense libéral tokei IDP c'est comme mibale oya Bruno Chibala na oya ya Tshisekedi opératikaki tokei MSR ezami bale donc ba créer ba parti politique tout ya pouvoir si on a la tourni na mokonzi na bango Shadari ministre intérieur si ko parti politique quoi IDP si omi bale o ekotika la wapi ngana ko personne nini na kata population et ko créer désordre na population parce que IDP o ya kala Tshisekedi atiki yango wana idéologie yango wana Chibala lokwa kendeki na ndenge ya mafia na ndenge ya corruption le coup il y a un pouvoir sikoy avec au sala congrès à s'autoproclamer président il y a IDPS et là on dit loué Golobani il fait pour moi IDPS ya Tshisekedi oya mwana est-ce qu'il IDPS au papa tika ki kufa solo et c'est comme abe ezali wana ba loi mosusu na tango tozana yango botumula peuple te botala avantage yango ezali MSR les amis bale MSR moto yo avec conseiller président oyo memango na MSR mosusu wana oyo kufa wapi mais oyo conseiller président ezalaki ya affaire sécurité na ndeko kufa oya G8 wana ekokufa oyo kotikolo ya bango ozomona G mosu nde basali yango eloko mosu basali yango ba G mosu basali yango parce que nini babo ba véritable parti politique wana oyo ba tsaki yango ya mafia ekota parce que babo mabango mais na tango oyo ekosimba lisute parce que peuple congolais na banzala na ba passe nango bazore no mingi ekopesa malamu te pona ngai loi wana senazo yango te président pa programme yango te tozonga suna lecture mususu po mboka ezana kimia tolemi makila tolemi batukufa na souffrance ezana avantage te ezana avantage te car ndenge mosakolo lobby ezana avantage te mais solution nini o bango bakoki kozwa concernant Félix Tshisekedi ou azali actuellement toujours
Oiseau Simba toujours monopole, il y a UDPS d'un côté où il y a Papa Nabango, mais apparemment c'est comme s'il n'y a pas vraiment une très bonne organisation pour faire la lutte, ou soit pour continuer la marche, la lutte dont au Papa, tu sais que Diabanda qu'il y a longtemps. Politique, il faut avoir une stratégie. Même l'église, il faut avoir une stratégie. Namakamou, il faut avoir une stratégie. Si on dit politique, il y a IDPS, c'est ça là. La politique, il y a lien, la politique, il y a rassemblement, il y a une stratégie à Kala. Oui, tu l'as dit vrai leader. Tu l'as dit leader opinion. Bobo, ça n'a rien goûté. Mais, la conseil qui est, attaque la stratégie à Papa Naï. Balouka stratégie mutu parce que pouvoir ayi ba stratégie ba ville morte ba marche ayi biango mais ils ont ça sur impact et le comment côté il faut ba changer ba stratégie dès que ba changer ba stratégie on a té ba ko réussir le comment côté Kabila reste toujours au pouvoir. Kabila reste toujours au pouvoir, les prophètes John Ngefa, mais tout le monde quelque chose que tu as remarqué à ces derniers temps, coup de sifflet ça Betama chaque jeudi soir dans sa ville à Kinshasa. Ça dit à quoi église catholique et ça dit au Salabon. Bon, l'église catholique a moins de 5 ans, nous avons pensé bango délai à une année. Une année na bango qui est coca et puis élection date ba fixer ça y magité 5 ans pas bango ba stratégie mais ngala tuna 5 ans. Ozaki na pouvoir union sur maboko. Ya kubuya même prolongation. Osala ki yango te point. Hein? On monique mongo balobaka baengela nkema kema engela taf. Yo zo yasiko makako na bete lisasi. Alors que makako zo préparer nzete. Olingo betaka gazet ba sauter akei olali nzala. Lelo komi ba système ya bang bang bang. Yo kanisi bien 5 ans. Oya chaque jeudi pour que participer à ba église nganga et ko golongola pouvoir à Kabila na place na ba oya bang 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 bangongana. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Hein? Et nga pona ngana mo za distraction. Et comme quoi distraction unité je ne crois pas. Et qu'on ait sa pouvoir et qu'on ait la Kabila na pouvoir na été là comme côté 5 ans pe aluka ba stratégie mususu ou bien on a monté une élection. Mais que Dieu l'a saigné à propos du calendrier électoral? Mais Seigneur lobby élection présidentielle en 2018 dans les 23 décembre il va proclamer en gros n'a pas l'élection en 2017 2018 2019 à 20 pour proclamer en gros déjà dans les 15 février 2019 et ceux qui peuvent pas ezali donc pour ça sous on bon ezate 2020 2025. Hein? Ce qui est là, comment on a yango, dans le bac alors kala yango, Seigneur le bani. Et puis tant au calendrier on est bimi. Union européenne dit yango. Il faut mon ami de la traître toujours le peuple africain et le peuple congolais. Union européenne dit yango. Hein? Le ONU andimi yango. Ben station internationale andimi yango. Maintenant, qu'est-ce que makamsto salawa? Baba o salawa et kosimba lisundegeni. Au moni Congo. Totiena maboko na Nzambe. Soki Nzambe te rien ne doit marcher papa. Nazo ebisayo. Totia Nzambe liboso na makambo nyonso pour atombola Congo. Soki te eza Union européenne, eza la CENI, eza la Union africaine, eza la ONU, eza la nini rien bakosala eloko moko te soki Nzambe atie maboko te. Parce que tu dois comprendre te bato maile ya pelengendu bazai belé wana. Même indele bana maile ya pelengendu. Et même Union européenne bana maile ya pelengendu. Même les politiciens, même l'opposition, ils cherchent le pouvoir. Si on est le décembre, mandat à Kabila Goussal. Si on est en 2018, en décembre, une année, si on est Congrès, M. Gozal, dialogue, M. Gozal, gouvernement, M. Gobima. Parce que si on a parti, on a opposé, on a pour bâtir le pouvoir. Mais tant que on na pouvoir en place aux députés na bango za nani au participer na majorité hein un vrai opposant na tango makamanga bandaki lelo ko sala na katité parce que on a des offres so yo côté na cadre na comme premier ministre na comme ministre aux a déjà motoyo au participer na bango na ba faire de l'état na majorité donc aux opposants c'est ça le problème. Merci bien le prophète John Ngefa. Tu remarques que le 19 décembre à Utukoleka, tout mon ministère à enseignement a payé ça qui étudiant donc congé. Payé bango congé le roi avant donc déjà les 15 déjà là qui na vacances déjà. Étudiant tout ça. À propos de Makambo le 19 na marche aux qui provoqué par Bandego Nabiso ya catholique. Pourquoi
ministère de l'enseignement et puis ça qui va étudiant vacances avant tout comme date c'est les 19. Bon, dans le monde de nos étudiants, c'est l'avenir de demain. Et puis, les étudiants, ça va pouvoir facile. Le gars déjà, les étudiants, Moran, na bango zamabe, ba Minerval, na bango ezo mata, biloko ezo simba, comme esmabe, soki batiki bango. Catholique, par exemple, appuyer Makamboua, na ba opposant, ben de Sekouzal. Alors, gouverner, c'est prévoir. N'est-ce pas un pouvoir? Hein? Ministre enseignement supérieur, monter pouvoir. Hein? Hein? Assis dans le gouvernement, pour BDC ça le matin. Mon boulot mon ezate. N'est dans option de bateau, ba étudiant sur ba homme ba misi bango. Ba banda ko na bango. Après ma congé wana, baso banga toujours BDC pe mouvement mo ma be eleka. Parce que basodo ba na ngo mikolo o meki ba beti na njoto. O meki ba beti na njoto. Hein? Droit de l'homme ezate. Ah, papa droit de l'homme to yo kaka na maloba. Tant que na papa ka moto droit de l'homme abimarate. Hein? Mais ce qui réaction moi ça mis droit de l'homme bani condamner moto et condamner ba kuluna et condamner ba ta gouvernement est-ce que batu ba kufile lo na mboko e batu ba kufile lo ba banda okufa kalaka de millions là donc ça 45 000 habitants ba kufi na makamboka so bandi hein et là on doit donner ça et là on y est ça et là on y Union africaine ça il cherche aussi les intérêts so ba yé ba pesa mo langia diamant ou bien combat akangi monoko nae esili les africains beaucoup fana ndenge na bino moko ozomona ba africains bazoka ba nyama ya bato droit de l'homme ba africains bazoka tout ça abandonner non pays na ba africains riche na mbongo na makamu hein mindele bazo biloko na biso bana ko donno kanango mais biso zo souffrir ba yebi yango jour afrique comme libre ba fungoli miso hein papa Europe bani ko koya États-Unis pe ko koya. Les pays asiatiques, le développement en Chine, la Grande-Bretagne, alors l'Union européenne, alors défendre en Chine. Les Chine, les pays asiatiques, les Inde, ils ont la puissance, ils ont danger. Hein? Bah pays belé on a besoin même pays on va guerre on a Irak c'est pays quand même la Syrie nani président Turquie. Hein? Turquie ils sont graves, ils ont mata évolution. Mais ce que bateau on a nous sur l'équipe sur la rechercheité. Bah on sera recherche na biso Chine bah asiatique bah comprendre bah évoluer technologie na bango makamana bango oya biso africain ezaka kotonga koyinan kolia misunya bato kindoki yango na ezo zindebe kozina oka Congo kindoki eleka. Merci bien les prophètes John Ngefa, nous sommes presque à la fin de ces belles grandes émissions. Alors le prophète John Ngefa, message d'une yape oyo koki koloba pour toute la population congolaise au Baza, même à l'extérieur, même à la République démocratique du Congo, parce que tout le monde peut marche en Ouézali au Salema, et ça quoi apporter même pas une modification. Donc au cas contraire, on a besoin de subir des cas graves. Il y en a pas mal de gens qui vont se retrouver les dans l'hôpital, même dans la morgue belé, donc c'est vraiment ça. Étant prophète aux serviteurs de Dieu, je ne sais pas message d'une Kokoloba dans toute la population congolaise, même à niveau ya poto, des fois même bazana appétit à reliaté. Tant que vous êtes au Congo, les Congolais vont souffrir. Mais biloko kolia ezali belé. Bazo sala ba marche tout ce qu'il peut faire là-bas en Europe. Mais rien ne change, rien ne marche. Étant prophète, au Kokolobanini pour tout apaiser aussi la situation. Congo faut que on avoue Nzambe. À part Nzambe, solution moi malongo ko matin. Faut que bon de la ka ba Congolais nyos ba libana mboka. Pour le Congo, biso vivre na Congo, tout le monde makambo ezoleka na Congo. Hein, ezali makambo impossible pour Congo développer. Bako sala makita, bako sala nini biloko tout Congo ezozinda be kozina. Pour ngai en tant que l'homme de Dieu, hein, tok sala kimia. Le col élection, ba calendrier ne bimi. Bato ba kamara mokili bandimi yango. To s'organiser to une élection. Mais oya ko misaka ba mobulu bato ba kupa bato continuer kokufa tout et ko simbate soki Nzambe ati le boko na Congo te pour alongola Congo na passion na bombo te mota ko longola Congo ezate tozala kiawa mundele wana madame ya ambassadrice États-Unis ayi ko bana Kabila pouvoir esili ayi eloko ni ayi eloko ni salaki kaka yende muto ndimi calendrier ozomona te bamburiema Union européenne balobi Kabila pouvoir esi bazo mburier ba congolais
bamindele wana banini bazoembrouiller bacongolais inutilement mpo na nga Congo majorité a préparé l'élection opposition a préparé l'élection mais pour peuple est préparé mutu nani yo ko voter lobby Seni ezali commission indépendante ou bien ezali ya majorité? Seni ezali indépendante, Seni ezali majorité nazo manipuler yango. Eza majorité banda kala, il faut dire la vérité. Njoli azake mensari kunati. Ba manipuler tango alongo na balemu sa secret. Oui, professeur Njoli no. Azala ki na Seni na malumalu. Vice-président na ye. Tango nde balongo na balemu sa secret. Alors Seni eza indépendante ezali manipulé par soit qui est indépendante mais à cette candidature soit indépendant un calendrier na janvier ou le 20 il y a élection ou bien en février le 20 le quoi manipulé pour ça ba yuma wana ba ko sala nini ba na mindu kité toto tia ba tuna moto te mais nous disons la vérité tango ba tia yo wana ezo ba basi mi balé ba boti na ndako ya roi o mo so anyati mwana na ye akufi aye a changé moi naïe et comment na jugement roi Salomon il pas en juger na quoi sagesse ya roi Salomon ezaki na yango atuni maman mosusu ote moi na nazo ko merci na tikiawa ngana ko sukola ye abomi moi na ye aye ko changer Salomon abi pesa ngambeli soda c'est la justice de Dieu. Nous avons la justice na Congo. Pesa ngai mona très moto pasola na pesa maman ndambo apesa maman ndambo pona yi mokolo na ngote. Yoka maman mokolo mona te. Pasola kaka ye. O pesa ngai teni na ngana na kunda ye. Yoka maman oyo azaki mokolo mona. Habite roi mon seigneur mon roi. Okoyi ko boma molimo euti na nzoto na ngai te mbuma na ngai te to bomi ngai. Na préféré kamata mwana oyo pesa na mama oyo. Poizo bomoi tango roi Salomon ki maloba wana nzambe inspiré la bitara mokolo mwana we azui mwana wana apesi na mama na ye Israël bakumisa nzambe Salomon roi mayel quand tango zali na Seni faut être comme Salomon tango zo sala boye ye ba nzambe akotika yote nzambe akotika yote pona kati ya Congo azala street bon calendrier bimi toko sa to ganga to lo banini et puis loi bozolo babo sala nazo bisa bango zandengeni loi et bimé le Bible. Article dans le Parlement et le Bible. Le président en fonction, le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'investiture des nouveaux présidents élus démocrates. Bino tout bozaki na Parlement pour signer mikanda wana bokani. Siko boko bengana na ngongo eko simbandengini. Po ba kosunga na mokanda constitution. Osuma ki ba député moko oyo ko ba député moko ya Poloso. Les députés Poloso, c'est que bango ba hôtel makaka wana nouveau président parce que ceux qui va pousser l'élection de 2030. Parce qu'il faut qu'un nouveau président ou quand élection oyo ba lire pas même wana. Zo mona ke avantage kaka oyo. Et c'est parce que chef de l'État ya biso à partir de 2016 oyo sila là to comme 2018 dans 2 ans 5 ans. Alors ça la mandat mobimba na kata lo yenge bato baso yebate organisez-vous pour préparer l'élection. Bosa na kimia bo misusu bana batu na nzela ba kufate parce que atabile bozoko na pouvoir yango peuple ezo bénéficier le komoko te ezo mona malamu te yango la na population mbala oyo mobini ya zoba ba pesa ke kwanga pamba poza nga nyama kolia yango mais mobini ya zoba o pesa kwanga pamba lobi pamba manju mususu akobina abe ava bina pesa nga mbongo mbwa akende na zamba akanga nyama ayeli mokolo naye bapesa ka mikuwa na misopo mokolo mususu mbwa ke na zamba akangi nyama ale nyama nyonso pa ebite même na pesa mokolo na ngai na kolie le côté eza lokola Congo lokola Congo na pesa masese ataka moto na zamba oyo azana matoya koyoka ayoka na suki wana. Merci bien, nous sommes à la fin de ces belles et grandes émissions. Merci à Général Defort qui séjourne actuellement à Paris. Merci à Willy Moucheni, véritable code mondial Yamboka Oya Willy Moucheni. Merci à celui qui est là derrière la caméra, Shadrach Disquared. Merci à 0044 Maman Elisa Litoulia, Mami Zemanko, Ina Dublin. Donc merci vraiment à Bissonio Soto, leur prophète de la nation. N'a été sur ce numéro de téléphone pour nous battre tout. Prophète de la nation, prophète du peuple. Natango Oyo. Prophète de la nation parce que nous avons la nation quand Israël. Si gâté d'abord prophète. Bah prophète de la nation té. On va nous ça battre papa. Nous avons prophète du peuple, nous avons bondé la peuple et puis oya c'est madame na lobby. Numéro de contact sur Rozwangai 00243 89 610 49 41. Sur Rozwangai sous 00243
81 807 26 78 longo zwanga lisusu kozwanga na privé na ngai 00 243 99 99 42 937 mais kala mingi te John Ngefa TV ekozonga bakangaki na makambo bato ya politicien oyo mais nzambe akosala ngolu nakasi mikolo koya ekofungwa maisusu kwa chaîne ya sika baboni nyonso bakenda na kosenga na babone na nga bosabone lisusu John Ngefa TV bimi parce que kuna évangile pe bosolo ezalaka oza na problème spirituel oza na problème songolo ezokutungisa ye akoki kobenga ngai mpona amona loboko na nzambe nzambe apambola bango na mbote na sukisi mbote kaka na Yesu. Merci bien à Royal Kinalele, donc merci à Boss de Boss et Fafanonga qui nous suit, pourquoi pas Gauthier B, les boss de Boss, entreprise LT de Bexicom, donc à Londres, Paola Schengen qui est à Londres, merci à Rosette La Fleur d'Hambourg, maman sociale, donc Minga Rolobezate, merci pour tous nos frères de l'équipe nationale, ainsi toutes nos fans au Balingarabi trop, donc c'est par ici que nous mettons fin à cette belle et grande émission Vérité sans frontières dont on a pu parler avec le prophète John Ngefa. Oyo apiasili kolobela biso makambo oyo izaba vérité pona ko tombo kisate mais pona ko tia kimia na kati ya population congolaise. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine numéro. Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette La Fleur Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Bisonyanso tobina Congo température et na mopepa sika ya tobina Congo température et na mopepa sika